Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Déclaration politique des collectifs des députés nationaux, provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD du 27 janvier 2024. Nous, collectifs de candidats députés nationaux et provinciaux, des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons les discours prononcés par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassemblé pour le renforcement de l'unité nationale. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté
nationale face à Paul Kagame, le président rwandais reconnu comme étant l'agent causal de l'agression de la République démocratique du Congo et ses marionnettes congolais. À cet effet, nous, candidats, députés nationaux et provinciaux de l'opposition, soucieux de notre propre destin patriotique, à œuvrer pour la paix, la consolidation de l'unité nationale autour d'un leadership fort incarné par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Décidons en âme et conscience de la création d'une plateforme politique dénommée Mouvement des Patriotes Congolais Engagés, en sigle MCE. Eu égard à ce qui précède, le Mouvement des Patriotes Congolais Engagés lance un vibrant appel aux jeunes dont leurs ambitions sont encore étouffées par certains leaders de l'opposition et leurs proches collaborateurs de se joindre à nous, afin de travailler avec le chef de l'État pour la transformation d'un Congo nouveau. Au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshilombo, votre message à la nation congolaise lors de votre investiture en appelant l'opposition à travailler avec vous, ce dernier a été reçu 5 sur 5 par nous les patriotes congolais, dont nous nous assurons notre soutien total au nom du mouvement des patriotes congolais engagés. Que vive la République démocratique du Congo et le NCPR, je vous remercie. Équipe pour la télé, États-Unis d'Amérique, et moi, États-Unis d'Amérique. Et pourquoi pas, il y a mon continent, Angleterre, les grands professeurs. Achille m'a fait mon Mireille m'a fait l'Angleterre, mon Conti. Mon mère de prix, on a Autriche. Et mon maman, la Suisse, pour la nette, maman Dolo. Et maman Samuel, ma bonne toujours. Et mon bongo, Big Daniel Ngenda de London, moi, Snabana. Et comme la bongo, Pasteur Willy, Église Labisso. Mo Carmen akende na mokaki la menji de talotaki tout le monde kale ko tumbakile no kone fam pekato fama pasteur Willy ya Mo Carmen Nzambe apambola na akena Allemagne pa mama ba papa ba nyoso bakotaka bongo na Mo Carmen oye kama mona pasteur Willy Nzambe apambola bino tozali peleka kozela ete bosunga bongo fondation Océan du Congo mama nanga la chabienne na akenzambe apambola ba mama missionnaire na place na mokani il faut que bakoka lumumba tika nzambe aleka penza nako papola bino banso obokolanda biso alino moki monseigneur biso ya kolola ndenge moto mo prêtre mpona nite ya chinitela na france tobenga na petit frère zola wali mona numéro bapapa ya suisse otelemaki bino banso tobenga na po ete tosonga ekolo wa biso ezali bongo na posala bino ekipe pola te tobenga na achille ntela tobenga na wali bongo baike oyo bokolanda biso association comité ya bamama victanaise ekamami bongo na mama tete rebeka mpe mama madina nazalakati tosungana osi azali mpe na pasi makasi donc esengeli tosungana tobandeli koloba nini tokoloba likambo ya république démocratique du Congo assalamu alaikum na mama jawa mpe na bamisima na biso bokolanda biso na mboka ya giu mpinga na nanga ya mpela giutelatabiso merveille kitoko mpe bamapasa na biso bandeko na ngai pasi paiement des gâteaux au Congo a un sérieux problème. Voilà la menace, il y a Kagame. Specifically said, and that's that one responsible for Congo. I said, are these people in M23 Congolese or not? And he said to me, and there were other leaders in the meeting, that absolutely, these are Congolese.
Then he came out to say that he has in fact even openly talked about it. I think when he was in the US or UK. So he was confirming that these are Congolese. I said, fine. So how do they become our problem? How do they become Rwanda's problem? They said they had wanted to solve the problem politically. They invited some of the leaders of this group, took them to Kinshasa. That they were wanted to talk to them and resolve the problem. These people, the leaders of this group, went to Kinshasa. They are put in a hotel, spent 5 months without seeing anybody to talk to them until they left. Of course, they left heavy bills behind in the hotel. If you ever put us in a situation where we have to think like it's going back to that time, we have nothing to lose. We will fight like people have nothing to lose. And somebody will pay the price. I have not answered these insults that are coming from the south, from the west. Those ones don't kill. So I cannot go, that's not us. But they learn something with time. They learn something that they made a big mistake. Absolutely, big mistake. Bomoni bongo menace ya Kagame. Nini Kagame akoloba bongo biso tokowela nini potolo babosolo te. Congo ali na problème ya makasi ba Congolais. Congo ali na problème. Ba insulte, ba injure, ba maloba nyonso Félix alobaki bango ba yokaka. Ba vidéo to sala ke komela ka Kagame na batu na ye. Kagame alobi Félix alobi na ye ke soka meki akomona amekaki. Sika tango Félix afingi bango banyangala kata. Afingi bango lolenge no sokokai kufinga bango. Tala biya na matango ya mwana. Balobi Félix bakotourmente Félix tila suka. Balobi bakotika te Congo. Mais bazotuna ye mituna ya ndola bango. Likambo ya ba M23 bali ba Congolais to ba Rwandais. Pourquoi yazofinga bango? Mais bango bakozongisa na mafinga te. Bango nde bakosala Congo, bango bakosala ba Congolais. Et loko ya boye pourquoi to kondima? Place on allait là-bas. Est-ce que vous opposez bazali ba yoka menace? Attends to lobi tali biso de tali Félix. Mais ba menacer Congo. Bazo menacer Congo. Félix a dit dans la Congo pour Congo battre la ye na ba menace. Entre te ba Congolais ba ba kufa. Bo se ko so to lobi soulèvement mabeza. C'est tout le but de revendiquer ma droit ma beza wapi. Ba menace ya boy. Félix Payebi ka kotika la ko récupérer ta mboka mokote. Ba Rwandais ba ko kota nde ba ko zo mboka pour la ko bomba ba Congolais. C'est quoi ba Congolais ba bomba bango défi à Félix et la Kagame. Ya besilte. Oya fingi oya ko to abomi. Oya fingi oya ko to abomi. Bo siko bino ba Congolais. Et loko ni bozo kanisa ta bomba na ma vidéo. Bozote la boseki. Bato ba kufa baza bande kwa Félix te. Bato ba kufa baza ba Congolais. Ba Kolomboka. Na la tsebi no ba Congolais ba bande ko kima butu. Bazo kima nini? Ba menace. C'est ko tango ba olo wala ba mboka. Banani ba remplacer ba Rwandais. C'est ko biso bato nyonso foto bundisa ba Rwandais. To il faut se ko to bana ko ba Félix ba ministre. C'est quoi le connu tout ça? Donc la Félix a empêché que ce soit Félix tout le monde la mboka. C'est quoi poto le Félix la mboka c'est ngani? Bisonyo sont tous allés samande la mona kilo bina match. Kabo ya chana vidéo.
minuit, malgré colère, mais n'a forcé na télé na balcon, mais n'a zomona Congolais à la mouki. C'est que Congolais à la quitté. De partout, Congolais bêti mi filou pom 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 pom. Congolais sont aucun rempôt ils des catastrophes, aucune victoire. Ils ont dit kolobate nangombe baboite fumwami, babare fumwami, bonne année et salamaki lobi. Ndenge kata na tsibino na wana ngaba. Donc batou ba sepelaki na lolenge moko nanu na mona te. Pour Congo, RDC et Kei. Ma fille nyonso o ba fingaki garçon akataki penalty oyo. Ba ebisi to limbisi yo. Pona nini? Congolais esui. Mais ceux qui Congolais ont conscience. Ya lisano ya ndembo. Atelemi pour le soulèvement. Tokolela te? Déplace na eko mona ke eloko esangisaka biso so ba Congolais ezaka nzala te. Ezaka capacité Congolais supporter pasi. Congolais supporter nzala. Congolais supporter minyoko. Congolais supporter miloko tu ya mabe. Miloko etika na Congolais esangisi biso eza ndembo. Donc conscience ya Congolais pe unité na ye etika na léopard. Donc il faut se retrouver mis à joueur à léopard. Avant de mettre la balle, il conscientiser le peuple. Pour attendre musique, ils ont sangé sa Congolais. Pour faire faire, ils ont fait fali, ils ont fait faire, ils ont fait jibé, la musique est kaboli. Politique est kaboli. Mais nous aussi, on est fatigués. Hein? On est obligé de filmer aujourd'hui pour appeler au changement de mentalité des Congolais. Parce que là, vraiment, il y a un problème. L'hôpital de Talanga, on souffre. Il y a des pasteurs qui gardent des malades chez eux pendant 2 mois. Ça, c'est séquestrer un malade dans son hôpital, dans son église, pendant 2 mois. Et ils nous emmènent les malades déjà morts pour dire que non, ils sont vivants. Bon, le mystère là, c'est le pasteur qui doit le faire là-bas sur son église, ou bien c'est à nous de réveiller les malades. Donc la dame là, aujourd'hui, nous sommes, quelle date? Le 23 janvier 2024. Après avoir souffert, ça c'est même la 15e fois qu'on souffre de ce problème-là à Talanga ici. Où il y a quelqu'un qui meurt et puis ils viennent à l'hôpital déjà mort, ils viennent nous dire que non, voilà, la personne est vivante. Le pasteur a gardé 2 mois, le monsieur que l'on voit là devant le corps, 2 mois. Et c'est lui qui annonce que non, la dame n'est pas encore morte. Nous, on a dit qu'elle est morte, on a déjà emballé le corps. Ils ont pris le corps, ils ont déballé, ils ont ramené pour dire qu'elle n'est pas encore morte. Donc on est là, on a déjà réexaminé, même 4 ou 5 médecins sont passés là pour réexaminer. Et la dame est déjà morte. Bon, donc là, on est fatigué. Nous appelons à un changement de mentalité des gens. Il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que nous, on met tout en jeu pour soigner les malades quand ils arrivent à temps. Mais quand ils arrivent en retard, qu'est-ce qu'on va faire? Le pasteur doit rester ici. Aujourd'hui, on doit trouver une solution définitivement pour que les gens arrêtent. Le pasteur est là. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est trop. Nous travaillons, on vient ici, on travaille. Malgré les déficits de beaucoup de choses. On vient, on travaille, on sauve les gens. Mais eux, ils réduisent notre travail à néant. Ils font tout pour nous réduire notre boulot. Hein? 2 mois après, la dame a souffert. 2 mois. 2 mois chez lui dans son église. Ce monsieur-là. 2 mois dans son église, malade. Et il dit qu'il priait. Il priait. Mais à ce que je sache, Jésus ne transfusait pas les malades. Jésus ne perfusait pas les malades. Jésus, il priait. Et puis il remettait à ceux qui doivent soigner, de soigner. Moi, c'est le pasteur, parce qu'ils m'emmerdent depuis. Voilà. Son église est où, on ne sait pas. Mais on va trouver là où se trouve son église. Peut-être qu'il a d'autres malades qu'il a séquestrés là-bas, qu'il est encore en train de soigner. Donc, mokolo congolais a cause conscience mokola tokobika na bati ete kolandi vidéo moko wana ya basekresta motu malade famille ekosenga baboyi bolanda explication malamu ti motu wana aye kokufa. Le Congo eza na baproblème moko oyo ke Congo akoki kose soulever yango namoni bamisu bazolinga te Congo aganyaka parce que ntango Congo azoganye esengo moko ezoya na mboka. Mais na sima nango tozongi na même problème tozaki nango. Or esengo oyo na revendication oyo il faut ezalaka Congolais bima nango banda lelo ti akende kozwa indépendance na ba bêtises ezosalama na mboka.
yango tozosenga na bakongolais esengo ekoya ndenge nini soki tobundi te esengo ekoya ndenge nini soki torevendike badroit te toza koprotege Félix nalobaka yango bandeko ya depese toza binemi na bino te parce que Félix bamenance oyo ezokomela bino mais ifo tokende koatake Rwanda biso nyonso mais tokoatake ndenge nini na mikongo na biso barwandais baza barwandais babimi badepute barwandais bapostule congolais rwandais na mokongo tokobenga na rwandais mokonini Kagame ayebi ete yaza na kati ya Congo akomenase biso akoboma biso po biso tokorevendike te plutôt mais biso tozoyebisa Kagame omenasaka Félix bozali na contrat mais na bacongolais na nzambe na biso bacongolais tokoya na conquête na biso tokoboma mpe barwandais soki bandeko na biso bakufi mbala oyo tokondima yango te bino barwandais oyo bozali awa bino oyo boza na badepute bino oyo mpe boza baministre bino oyo bozolia mbongo ya Congo boyoki bamessage bandeko na bino batindi bomilengele mpo biso bacongolais cette fois-ci tokokotela bino tokobanga te mpo boza barwandais il faut bolongwa kobanda na rubeo moïse nyarungamu bino tu oyo boyebike boya barwandais se Kagame aose kosala action ndenge azokana asalilango Félix mais soki aose na bacongolais bandeko na biso bino mpo boza Niya ring niya na chumire. Yes. So misiga niya nyuwe. Yune bina sumire. Hey. Wan. Komau yanga. Votant tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple.